Bonjour, bonjour, bonjour. Mbote na bino nyonso bolinga mama Elianitu na pesi bino mbote mingi. Ebwe mavimpi. Moko wazima, est-ce que vous allez bien? Est-ce que vous allez bien? Faites-moi savoir si vous allez bien. Naeba ke baeba ngai, baeba linganga baza malamu et osala nga plaisir. Na pesi bino mbote mingi 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 mingi. J'espère que boza bien. Nazana eliki ya kondima ke baeba ngai, bayo balingaka nga baza malamu. Voilà babino mameli ya nitu ndenge na mesena koya kosoa na bino na ye kosoa na bino lelo na kati ya émission na bino ya préparons-nous pour le mariage. Tokoza kosola makambo oyo etali mabala, makambo oyo tokutanaka na kati ya ndako ya mabala, makambo oyo elekaka na ndako ya libala yango nde lisolo toza kobeta lelo. Naza na posa bola nanga vraiment na bokebi, boza vraiment attentif bola na makambo oyo naza koyebisa bino ekopesa pe mayele na bandeko ebele. Lisolo yango na betela bino eza boye. Eza na mama moko mutu abengaki nga po ayebisa ngai lisolo na ye ya ye moko oyo esalamela ye. Ndeko na biso na mwasi mama wana azalaki na Kongo ndenge ezalaka, azalaki mwasi ya mutu ya mbongo na mboka na biso ya Kongo. Bato ya mbongo na biso bakonzi oyo baleka kala wa basi baleka na mboka na biso. Azalaki mwasi ya mokonzi moko songolo na kati ya ndako na ye, me azalaki mwasi na ye ya kati ya ndako te, azalaki mwasi na ye ya libanda. Mpapa na biso wana azalaki na mwasi na ye na kati ya ndako na bana. Ye mama oyo azalaki lokola deuxième bureau. Ki deuxième bureau na bango ebandaki ndenge nini? Ki deuxième bureau ebandaki ke papa wana na kati ya ndako esika azalaki na mwasi na ye abande kosala musala, esika bande kosala musala nde esika mama oyo azalaki secrétaire epai ya papa wana. Papa wana azalaka papa moko aza na mbongo na ntango wana na ba gouvernement na biso oyo akala oyo eseleka deja. Azalaka secrétaire na ye. Na kozala secrétaire na ye balingani ndenge babakata balia kobena molai ya singa na ye o. Balingani tango balingani bakomi kolingana, bakomi kolingana, bakomi kolingana. Papa wana apesi ndeko wana mwasi mama na biso wana apesi bolingo makasi. Balingani makasi. Papa wana azalaki na besoin aki mokonzi maki na besoin suba matière promotion akoma so na mwa place moko ya likolo par rapport ya place oyo azalaki. Boyebi ke makambo oyo ya baba konzi mingi oyo esengaka makila esengaka ba sacrifice. Alors papa wana olie asala likopa sacrifice na mwasi na ndako, ye a préféraki asala yango na mwasi ya libanda. Po mwasi ya libanda ayebi bitumba elikaka na bureau, ayebi elikaka ndenge nini makambo ezalaka ndenge nini. Po batu tokokanaka te batu bazaka ndenge moko te. Mwasi mosusu kati ya ndako ya libala babala ye avandaka kaka kangi maboko, azozela mobala kende koluka mbongo aya koliesa ese qui est normal na tango akala ezaka bongo. Mais mwasi o na tango akala aza kobima azokende bureau, azokende kosala to bande wakaki ba secrétaire bazaka basi ya ba patron, bazaka basi ya ba directeur, bazaka basi ya ba PDG ainsi de suite. Ezalaki pendenge wana. Lokola azalaki na besoin de promotion, lokola bande kosala place moko na mwasi o azalaki ya lokola deuxième femme na ye. Alors papa wana a initiaki deuxième femme na ye bakende kosimba kisi. Basimba kisi po kisi wana ematisa ye promotion. Kisi wana sengaki bakende kosimba bango mibale epesaki bango condition. Condition ya kisi wana ezalaki boye. Abi mama condition ya kisi ezalaki ki mbongo mwasi na ye ya ndako akoki kozwa mbongo wana directement na maboko ya mobali te. Po alia mbongo. Po alia mbongo, il faut mbongo wana eleka na maboko ya mutu mosusu ekende na maboko ya mwasi ya ndako. Alabi pourquoi ezalaki bongo? Parce que ye asanganaki na mwasi ya libanda, mwasi oyo ya libanda nde ayebaki secret ya nzungu epai bakende kosimba kisi. Ayebaki secret ya nzungu epai akende kosimba kisi, yango wana mwasi ya libanda azalaki na droit ya kolia mbongo wana ndenge alingi, mais mwasi ya ndako azalaki na droit ya kolia mbongo wana ndenge alingi te. Bakopesa mbongo wana mais avec beaucoup de conditions. Mwasi ya libanda na kolia mbongo wana na mela nanu mai. Mwasi ya libanda basalaki sacrifice na mobali wana na papa wana basalaki ba sacrifice. Mwasi ya libanda akomaki pona makambo na bango ekende liboso, il faut asala mwa sacrifice. Okabela ta musu mbongo na famille, muto bakabeli mbongo wana oyo alie mbongo wana bazwi molimo na ye alekane. Mwasi ya ndako bazalaki na vie différent na mwasi ya libanda. Mwasi ya libanda vie na ye ezalaki ya kitoko makasi koleka mama ya ndako. Bato babande ko comprendre te ndenge nini mwasi ya libanda
aza bien boye mibali balengelaka nde basi oyo ya ndako mama ya bana oyo babandani na pasi nde motu ye ifo alengela ndenge nini papa oyo mokonzi alengelaka mama ya ndako te babandani na pasi ye alengelaka mwasi oyo ya libanda oyo mwasi ya libanda akoloba yango wana ekozala oui et amen mwasi ya ndako aza na pouvoir moko te mwasi ya ndako amonaka ke mobali nanga azolanga mbanda mobali asomela mbanda ndako asomela mbanda bavoiture bavoyagera bakendaka bapoto mais soki aza na besoin ya mbongo mwasi ya ndako mobali akozwa mbongo apesi na petit frère na ye apesi abiki kende kotikala semeki na yo mbongo do jour mwasi akosenga mbongo to alingi kosala bakursa ndako akozwa toujours mbongo apesi na leki ne ya mobali kende kotikala semeki na yo mbongo wana asaliki alale pa mwasi ya mibale mwasi ya ndako abanda koremake mpona nini mobali apesanga mbongo te soki naza na besoin mbongo atindaka mbongo pa aleki na ye wana jour wana akolala na libanda atindi mbongo pa aleki wana akolala na libanda atindi mbongo pa aleki mais soki otali vie ndenge ezalaki ya mwasi ya ndako na ya mwasi libanda ezalaki ndenge moko te mwasi azalaki deuxième bureau azwaki place lokola premier bureau nzoka non premier bureau mama mokonzi ya kati ya ndako babalaki ye mpenza kobala officiellement mwasi ya bomwana oyo babandaki vie ensemble deuxième bureau baye kokutana naye na kati ya mosala nde epai bayebanaki epai baye kosala makambo ya bolingo na bango ti mobali akaze ye mpo baliaki nzungu moko bakomaki kofola na kati ya nzungu moko mwasi ya ndako ebandaki kosala ye pasi komona ke mpo mobali abimisa boye mbongo na poshe apesa ye jamais akopesa mbongo kouta na poshe na ye azwi mpenza mbongo boye na poshe apesi mwasi na ye asalaka yango te mwasi abandaki comprendre te ezaki condition oyo nganga pesaka bango ke okoki kopesa ye mbongo na maboko na yo boye te il faut mbongo ekende na maboko ya mutu mosusu nsima opesa ye okoki kopesa ye yango boye te mwasi oyo ya ndako avandaka na ye mpe kaka akosala mpe eloko nini bana na kati ya ndako bana ya deuxième bureau bakoya poto baprivilège nyonso na bana ya deuxième bureau bana premier bureau bakomi kose révolté papa mpona nini biso tozokende poto te mpona nini biso oza kosalela biso bamerveille te mais bana no kote kuna bazokende poto bazozala bien papa koloba bomonaka te mama na bango asalaka bomona te mama na bango asalaka mosala awa na ndako mais papa mbongo oyo oza nango eza kutelaka bateki to elle la mama là-bas asalaka ya biso asalaka te papa oza na mbongo mbongo ya papa wana ebande même pas kosalisa famille na ye mbongo ya papa wana famille ne babandaki kolia mbongo na ye te famille ebandaki kolia mbongo wana te ke balia mbongo ya papa wana soki baye kosenga kaka mama kozwaka o papa bande kopesa ye nde akopesa mais ye moko boye po azwa mbongo apesa na famille na ye ke famille eza pasi non ndenge ezaka se non bato quartier bazomituna mais baye wana ya na bango aza motu munaka mokonzi te bazaka na bavie ya misère ndenge ni asalisaka bango te ndenge ni apesaka bango te soki mpe bakie kuna na ndako balie kaka bameli oyo ya moke kozala nde mama kozwa système ya Congo bozwa transport bozonga na ndako ya na bino abi aza mbongo akopesa bino te mais mwasi ya mibale wana oyo bakota ne bonganga oyo basimbaki na ekisi famille banda kozala bien azopesa famille na mbongo so ekomi tango ya sacrifice akopesa mbongo kana famille na sacrifier alors ye azoki le dessus par rapport ya mobali pona nini po yende akomaki mokonzi na boyebozo na papa mokonzi ata costume tout ça na ndako yo mutu a mokonzi po kisi basimbaki bango mibale secret mwasi mutu asimba yango makasi pona nini mwasi mutu sacrifiaki na libota na ye po kisi na bango emata ekende likolo mobali azwa promotion na musala atalaki kaka ba intérêt na ye moko mwasi wana atalaki ba intérêt mwasi mi bataki ba intérêt na ye ke fo nazala na bozwi nazala mobali fo nazala boye kokola ndenge ezalaka kaka mobali oubli eyaki mobali akamati mbongo apesi na mwasi ya ndako abosani bikila ndenge ezalaki tango mobali apesi mbongo na mwasi ya ndako mobali abelaka mutu te mobali abeli mutu tango mobali abeli mutu mobali aza susu malamu te mobali abeli mutu ya mobali ebeli ye mwasi oyo lokola yebaki mwasi abia mobali oyo apesi mbongo na maboko na ye moko apesi epai ya nani ya mwasi yango likambo oyo po bapiseke soki osali erreur oyo ekokomela yo me balobaki te kokobela mutu
oyo kokomela yo ekokomela faut sala très attention okeye pa ya nganga bondimi bikila boza mibale parce que bazaka na technique na bango kopesa ka mbongo na enveloppe ya chocolat ndeko ake kopesa na ndako me ye moko boye na maboko te me arrivaki mokolo wana mobala abosanaki apesaki mwasi na ye ya ndako mbongo moto epetaka te moto epete mwasi oyo sikoyo ya mibale lokola ye baki na bacondition mbongo ezalaki ya kisi kobanga ekotaki ye atali mobali akomi liboma kobanga ekoti ye ntango ake kozonga na biloko epai akendeki kotalisa na nganga na bango alobi na yeke nga nalobaki ke akoki kopesa mwasi na ye mbongo na maboko te abebisi bikila papa siko tokosala bileko kosala eza ta kotikala ndenge wana ndenge moto ebebi libela abebisi bilikema kobongisa ye eza te mwasi ntango azongi abi ngai mpe na koriske moto ya kobeba lokola mobali ntango esalami ndenge wana mobali moto ebebi ti mosala esili ti mosala esili bavoiture ebandi kokufa mwasi mpe epai ebande mpe kosala mosala mpe esilaka te mosala na ye mpe esili donc mwasi mobali esili mosala esili mosala esili mobali abeli mutu ndenge mwasi ayaki kotala bina kosuka wapi oyebi ke na mokili moto kosala masumu ndenge nyonso osali suka nango nzela ya nini nzela ya losambo suka nango moto azongelaka nzela ya losambo mwasi aye kokende nzela ya losambo ntango akei nzela ya losambo na kati ya losambo akei kotubela masumu na ye ke kotubela ke koloba nyonso na nzela ya losambo ke ndenge naza awa mobali na ngai situation eza boye apesi badetail nyonso tu napesi bino yango wana benganga po yebisanga ke mama Elia Nitu bato mosusu bazala kaka boye ozomona ke ndeko na biso aza na mbongo me tozolia mbongo te pourquoi eza mbongo ba condition okomona noko na bino azaka na mbongo bosoka kaka na transport mwasi anoko apesaka bino ya na bino azaka na mbongo bosoka kaka na transport mwasi aya moto apesaka okomona ke po noko abimisa mbongo apesa famille pomona me ya na mwasi asufraka boye ayidaka te bana kazi na classe te non mbongo eza yeka na mwasi na bana pona nini bambongo mingi mosusu ezalaka bambongo ya condition bambongo mingi mosusu ezalaka ya condition bandeko yango abenganga po yebisanga mama Eliane na bengi yo lokola oza na émission préparant pour le mariage nayebi ke couple elandaka yo mingi pona clique nanga to couple tovandaka boto tie na télé toza kotala couple elandaka yo mingi mama yango na yebisi yo ke bambongo mingi bato bamonaka ezalaka bambongo ya condition bovandi bozokamwa ndenge ni akabaka mbongo te okomona mosupe eza mwana aza na mbongo matika baparent na ye na pasi baparent ne baliaka kaka miette okomona ana mbongo mama na papa bana na mwanda kwa kofutela bana toilette ya kikoso ya libanda me yetala boss aza koede famille na ete okomona aza koede famille ya mwasi yaye aza kosalisa te mingi mpungu na bango bayebi secret mwasi na mobali bato mingi bakondana bandeko na bango o bazala na mbongo me ye aza na mbongo asalisaka biso te okomona noko na mbongo kangela ekanda papa kuluto na mbongo kangela ekanda tata mwasi aza na mbongo osilikela ye yaye aza na mbongo to mama leki bambongo mingi na mokili oyo eza bambongo ya bacondition yango fo kosala keba kosaka très attention na bambongo na bato ba famille ozomona kaza na mbongo ozomona grand commerçant moyebi te est-ce bato baka kosomba biloko na ye baza bato ya bomoya solo to baza bato bakufa baka kosomba biloko ozomona moto na mbongo makasi boye ozoyeba te mosala nini na malonga salaka mbongo eza boye ata peso aza mokonzi banzela molili eleki mingi bato fo kosala très attention yango mama wana bengaki nga po ayebisanga partager lisolo na ye na bino bato botalaka ngai na préparant pour le mariage na Eliane Nitu TV que il faut kosalaka très attention na bato baza na mbongo alobi mama na bundana na makambo ba église na kamata bakisi wana nyonso nakenda kotika ta ona monaki mobali mutu ebebi mobali na mutu ebebaki suka ya mobali wana ezaki nini akendaki na liwa abikaki te akendaki na kati ya liwa memaki tina ndenge mutu na ebebaki na ndenge akendaki liwa na ndenge akufa sikoyo mutu akufi ndenge wana na kati ya masumu mutu akufi ndenge wana po abebi asimbaka bakisi na ye akamati abebisi bikila ememe na liwa mutu ndenge wana kokende wapi
Dans la vie, il faut jamais envier. Kwa enviaka bato te ke yaza boy nga pena koma boy, yaza boy nga pena koma boy. Ou bien ko condamner bato pona ni aza na mbongo, pona ni asali sakate, pona ni aidaka te. Abi maman, il faut ça très attention. Nga yo nazolo bano boy na tikala maboko pamba na tikala na eloko moko pe te. Na ndenge na kima na yo kovanda nga na poto na bongwana na koma mutu ya vie sociale. Ndenge eza boye na koma kolia mango ya po mama naza na Belgique. Ndenge eza boye na koma kolia mbongo ya leta. Abi asa akoli abi naza mwana mukete mama nitu. Ndenge naza boye na komi deja na 69 ans. Na komi na 69 mama nitu. Tala tango nga nazo kobimisa likambo na monaka ndenge botu bosaka ba émission esalaki boye nga lokwa likambo na nga nazaki mwasi ya mibale na kimwasi na nga mibale na domina ki mwasi ya ndako makasi na domina ki epona nini ponga na simba ki bakisi na simba ki elongo na mobali tozalaki na secret ya kisi biso mibale na mobali yango mwasi ya ndako moya sakana na nga ezate automatiquement nazoki place ne ki premier bureau mobali akoma ki mingi pa na nga yaza ki premier bureau akoma lokwa deuxième mama wana na bana na ye batikala ta na souvenir moko te ndenge baza wana biloko ya mobali lokwa mobali abelaki moto akufi ba voiture ekufa bana na ye batikala kaka mitelengano bana na ye ata mwana moko abonga azate o mwana boya bonga ki azate pona kosukisa na yango abandaki koloba ke soki na lobi likambo boye mama Elia Nitu ezali pona kotalisa prière ngai o na koma mutu ya prière nde naza awa na koma kaka makolo koma osala nga pasi nyonso na koma kaka mutu ya bachaussette po vi na nga nalekisaki yango malamu te nalekisaki vi na nga na ndenge basacrifice nalekisaki vi na nga na ndenge kolamuka na butu na ndenge kosaka baprière moko oyo eza prière ozosala epai ya nzambe oyo asala biso te moza kosala epai ya Lucifer epai ya Satana pona nini nalulaki bisengo mokili nazaki koanvie baninga na bande komona baninga ndenge bazali natali nga habitin lokola ndosala na awa na patron na kwesaka patron ona komata deuxième bureau tala na kokoma na komi deuxième bureau patron penso kazaki na posa ya mpungu patron zaki na posa ya promotion na musala patron ye moko mutu menga na ndako nganga po asa yeba kike ifa simba kisi wana nde bayebisa ke okoki ko simba yango na mwasi ya ndako te po mwasi akojour na bonheur na yo te. Il faut osala mona mwasi mususu famille na yo bakolia bomengo oyo te mais lokola pe papa wana azaki pe na lokoso na ye na musala aza na posa ya promotion aza na posa mata akende likolo asala kini babimaki na o azaki secrétaire na ye bakomi bolingo moni batumi baleta bolingana tango bazosangisa nzoto batumi baleta bozolala mbetu moko bozolala boza kolamuka makambo batumi bale basololaka ba o batikalaka na salon bayebaka yango te batumi bale surtout na vie bazaka na ba secret na bango balobi te ke ba secret ya bonganga non mais ba secret ya kimosi na mobali na ba couple nyonso ezangaka te ezalaka ba secret ya kimosi na mobali na ba couple nyonso ezangaka te ezalaka ba secret wana mutu moko atikala ye koyeba te ke mwasi wana balingi mingi parce que basima nzungu na mobali mutu moko ayebi te bazomona kaka mobali akipaka famille te donc mobali yango dirait quelque part atali kaka honneur na ye atali kaka baintérêt na ye bana ne baza kolia bamiette bisengo ye nyonso dans les avions na mwasi na oyo ya mibale vie ya kisi eza vie mabe soko omoni mutu koanvie ye te abando nga na Kinshasa oyebi nga te nga na Kinshasa nga na mbongo yango esili mpo ya nini oyebi te mbongo wana ezalaki ya ndenge nini soko mona ta mutu akosala mombongo na ye kuta yo zana baklie bele botekaka boye mpo ya nini te yo talela nzambe sambela tia mabolongo na se nzambe etindelanga baclient yango bomoni bible baka na biso contentez-vous de ce que vous avez kolinga koyeba mingi etindaka mutu na mabe koanvie bato etindaka mutu na mabe soko mi koanvie na anvie mutu oyo ye atambolaka na juk nga mpe natambola na juk oyebi te juk wana ya somba yango ndenge nini motema ya keto ayebisinga bi mama nitu namoni mpe bana ya lelo baza moto biso ba mama kala pe tozaka na bakisi ba camouflage mais bana ya lelo ezomona nga mota na taka na bio bana baza ya kobeba yango na bato batalaka yo bete lisolo oyo bayoka yango baanviaka te koanviaka mobali ya mbongo te
omoni mobali aza na mbongo ana ba jeep aza na bani convier ye te abakisi alobi na lobi te ke mbongo nyonso eza ya mabe me mutu soko aza na mbongo fo kotala asalaka mosala nini mosala asalaka eza lokwa a na poto nde tomonaka toyebi ke infirmière bafutaka ye autant aide soignante bafutaka ye autant auxiliaire de vie azwaka boye président de la république azwaka autant ministre azwaka autant bozomona ke bazozala na mbongo par rapport ya misala oyo baza kosala mais soki omoni mutu mosala aza kosala aza na mbongo au-delà il faut kosala très attention ezalaki mpona kolendisa bana na nzambe kotalisa ke konviaka mutu te kotalisa ke mama na kati ya ndako ya libala ifo ozaka mwasi ya mabondeli bondelaka mpona libala na yo sambelaka mpona libala na yo tikaka mobali na maboko ya nzambe mpo akende bisimbasimba te akende banzela ya molili te mpo soki yo mwasi na kati ya ndako oza na losambo ozosambela lumière na ténèbre esimbaka te ye moko alobi mama wana na kati ya ndako avandaka kaka bongo soki peut-être azaka moto alosambo azaka kosala baprière angaka azota barévélation ke mobali na yo aza na bambongo ya mabe mais moye azota révélation ezalaki te mpo avandaki kaka na kati ya ignorance azomona kaka ke mobali aonyokola nga mobali azo deuxième bureau aza kose contente na bamiete oyo abandaki kozwa omona kaka sikoyo nasala ndenge nini mpo so mobali abi he eza he mieti wana tozo bapeza mieti par rapport nde mwasi abandaki kozwa soki mobali apesi yo na sanza moko apesi yo $10,000 osala bakosa ndako mpona mwa mobimba eza mbongo ebele mais ezodépendre na vie oyo moto oza komene mobali aza nango ya ebele mais soki na sanza apesi yo $10,000 yango wana osala bakosa mpona mwa mobimba ekoki akopesa lisu te epuis koma yo mwasi okoki komituna te ke ndenge nini ngai nazwaka mbongo na maboko ya mobali na ngai te soki anasali demande ya mbongo mobali akende kolala pa mwasi na mibale enveloppe ya chokola atindi epaleki ne aya kotikela nga mbongo akosoki kaka ekomi likambo ya mbongo atinda tozaka ndako moko na mobali mapesaka mobali bazaka ndako moko mapesaka mwasi na ye mbongo te soki ekomi apesa ye mbongo akopesa kaka na leki ne donc akokaki kozwa mbongo na maboko ya mobali te ke mobali boya pesi me mokolo mobali abosanaki azwi mbongo apesi mwasi na maboko nde mokolo abelaki mutu nde mokolo liwana ye ekokaki yango wana mwasi na kati ya ndako fozaka na mabondeli mobali abimi yeba kobondela yeba kosambela nzambe tika ndako na maboko ya nzambe tika libala na maboko ya nzambe bon moto na yo bana na yo yo moko mitika na maboko ya nzambe ukomona mobali musa aki azwi deuxième bureau omaka deuxième bureau oyebi te secret nini baza nango na deuxième bureau mobali tobanda vraiment na pasi tozwi na ye mbongo lelo koma kodunda na deuxième bureau oyebi te na deuxième bureau pacte nini basali na yango suka ya émission oyo mama nalobaki elakisi losambo yo mama ya ndako ifo ozalaka mwasi ya mabondeli ozalaka femme de prière mama ya ndako ifo osalaka losambo mingi mpo mobali na yo elinga ye makolo akende banzela ya mabe te akende banzela ya molili te losambo eprotegeaka makasi bible elobi soki nzambe ye moko aprotéger te oyo akoprotéger en vain il faut ka nzambe ye moko aprotéger yo soki nzambe aprotéger te moto ya mokili aprotégeaka motu te protection eutaki epai ya nzambe tata bamama oyo oza kolanda nga mama nyonso oza na kati ya ndako na yo mama sambela mpona libala na yo sambela mpona bomoi na yo sambela mpona bomoi ya bana na yo sambela mpona bomoi ya mobali na yo bamama boanviaka te soki omoni moto akosala makambo ezokoanvie ye te oyebi te ezokende bongo ndenge nini tolobi teke nyonso eza ya nzela mabe na pesi bino ka exemple toyebi ke auxiliaire de vie bafutaki autant aide soignante autant femme de chambre autant soki omoni moto mosala azosala na mbongo aza nango ezokende de père te koanvie ye te oyebi te azoka yango ndenge nini losambo nde eleki nyonso mpona lelo tosuki wana kandela baki Dieu vous bénisse, God bless you, Mungu awabariki, tata nzambe kalusaku muna nzamba nube shenel bana betu bonse, bye bye.